HP Media. Mama aboti biso misato ngai mwana liboso na baliki na nga mibale. Bon, tant nakomi na 17 ans na ikozwa zemi. Na zemi baki kalezalaki soko zemi baki otiko pa mobali. Oui. Baki kotika ngai pa mobali. Tant nakomi pa mobali alobiki zemi za été. Iloko wane bani komituna naza mwasi kitoko. Pourquoi mobala boyingai? Pourquoi wana ndeti ngana yamba Yesu? Nakomi pa mobali bantoka soko boti il faut zonge pa na bino. Naki mikoleleki na yeko bota tangu na boti leta mobala zuluka bonga maki nikozonga sanga pa na biso papa na biso akufi. Papa kufi na pasi wana babi bonto silanano ba matanga ba parents na eleka ba yokelinga ma wana na famille. Wana soboti mwana za ko. Wana mwana za ba 2-3 mois. OK. HP Media. Mama zati nana kozwanga famille oyebika na Kinshasa mutakozwa yo azati sokozana ya yote. Oui. Na bani kuluka siko kubondela nzambe yokanga mawe naza mwana na yo sunga ngai zala na ngai obala bon bato mu famille babitendo kwa zana na zemi fois bota bonga zonga para bango. Toyokani na des familles bon ça va bota bonga zonga na kiko bota mwana na nga mibale papa Brice na boti normal après accouchement makolelembi. Makolelembi moni ezaka après accouchement ezaka na sommeil moko ezaka profond l'état nazola muka na monika ki koto likolo nde nazo bouger donc awa na se nazo bouger te. Alors etindaki ke na benga baninganga baye médecin talinga bi non c'est pas possible. Donc terme moko ezaka na médical donc na bosa komba terme wana eza na ba tumona ka squelette. Na place na biso ezaka mikuwa mibali kuta na kabolo. Siko ngaba mikuwa na nga efungwami. Donc balobi na vie na nga na koki kobota lisusu te. HP Media. Alors nakobaki donc ezalaki nzela ya kushima oyo monde ténèbre pe ibane kolinga esimbisanga touche mais nzambe pa bane ko protéger nga pona ko matsa foi kati na ngai ezaki appel mobile nzambe amemaki ngai. Tangu na boti mwana wana na komi kaka na mobali na nga wana na komi na bébé na nga komi na ba inane na miyoki sumabi oh nini naza na zemi ko zemi lisusu zemi ya 4e mwana na ngai na bani kotuna nze mama na ngai mobali wa kobomba mobali ayeko apanda na bani kobomba zemi mpona otala na okende wapi papa kufa atika biso na babien bandeko papa babotola bandako biso za na place kokende te na place ya mobali ezalaki lokwa mwa place ndako moko nazovandaki nazwa ta place ya kolia mais nazozwa bazemi nyonso mobali alingini likambo ya zemi te nga nazokontinue kaka kobota naye koyebisa yo eza eloko mosusu mokili ekoki koboya mais soki eza na kati ya volonté nzambe koseforce te. HP Media. Nzamba yebi isika azomema yo lelo bana na nga nabosi bana 5 na kata bana na nga nzamba ifisanga bilomoni bano baza balevite. Tous mes enfants sont des serviteurs. Baza na basakoli na kata bana na ngai baza na évangéliste kati na bango baza na pasteur kati na bango baza na ba age mike me bazosalela nzambe na yeko bota mwana na ngai aza na nzela basite. Donc aza mwasi kaka nde nzamba akela biso mais aza na nzela te na yeko découvrir après 2 ans que moi na ngaza na nzela basti nde na yeko zonga suna bébé wana na hôpital basali opération. Donc nali kolobaki mutu nyonso surtout oyo azalaka na ba situation ya makasi kobanga te parce que Michel obina biso boy muta se côté na situation azanango muta se côté pozangi mobile muta se côté pozangi mbongo muta se côté po libale kufi muta se côté pozo bota te mais mais ça passage obligé nzamba yebi pourquoi azo permettre bitumba oyo parce que ceux qui na bani komitala pona nini kaka ngai de faut vanda kana bomo ino bani kotuna pona nini kaka ngai basonya boyi kaka ngai besheka boyi kaka ngai bien aimé na ko encourager yo parce que ce ko tangi Michel lobi ennemi na nga ko sekanga na titido na ate. HP Media, la chaîne qui vous édifie.
Shalom peuple de Dieu et vous qui nous suivez partout dans le monde à travers internet, à travers notre chaîne EHP Media TV Topesibino Mbote Mingi et Ndetomisa toujours Kolobake. Comme on a un numéro ici qui a des missions bouillies, et dans la rapport na makasi na bisoté pour na volonté na bisoté kasi pour na bolingo au Christ bakana sala biso lokola bezoloba. Il est le Dieu de la miséricorde et compatissant. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Parce que Nathan où tozangana vivant batimusus balamka itongo à qui l'église assemblée et en même temps on a pesé qui n'a mutususa qui a boumé moninga. Mais comme il est le Dieu de la miséricorde et compatissant, à sali mutuana nangai tozana Nathan où et l'onguna yom tozola nabiso mutamabine madame parce que atonda na mawa. Voilà pourquoi à travers cette émission la lingi ozala béni édifié et pourquoi pas consoler, car la Bible nous dit c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur. Et avant on a passé invité Tozanaye na Katia Plateau, vraiment na Senginganayo, Tozwa 1 Pierre 4, 7 à 8. La Bible nous dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sombres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Acceptez Jésus-Christ le cola Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup Tikete Nzamba Pambolayo, Denabaki Nazanga Mouroté, la Seigneur à Montréal de 2000 Aigle Dikawele à fondre la biso caméra, voilà, Nazana Mama de Do, au Totaki Kouza dernièrement, na Ebi que Maté Anaye, et Pesaki Misobao, Tozalaki à Kolemba Makasi, et Pambate Nayote Kolobake, c'est poussé par l'esprit, et la Bible nous dit que c'est le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence et la sagesse. Bote maman. Voilà, avant de débuter dans le sambo, dans les d'abord, on peut savoir beauté, c'est pas là qui n'a maté à Otaki, on sa biso vraiment, parce que ça là qui m'a mimi, nanga ou nazaki liboso na vraiment na sima na ngona zongi na bane kulanda malam à sentir vraiment que vraiment nzamba sali ya makasi à travers message na baki na ko consoler biso na ko lamusa biso ba o ba foi et les baki alors nous pesana ba nzambe ba landa mbote vraiment na pesi mbote na ba union surtout balanda ki matea oyo nzamba pambola bino biskanyo surtout bonzimaki ki ngai naza muumbu na nzambe apambola bino na pesi mbote na bana nanga na libota nanga mobimba na ministère na kambaka Zambé apambola biso. Voilà, merci beaucoup alors nous subissons toutes choses photos au Seigneur Jésus-Christ tout tcha liboso abandana sur le cola alpha les autres en science il y a témoignage à Vinayo vraiment témoignage à Vinayo que ba ko ça ba te belé mais bi pe ko ça ba te belé ba courage et pourquoi pas et ba pika ko lam ça ba fona biso alors la limite au Seigneur Jésus tout tcha liboso abandana sur le cola alpha voilà pourquoi on a zongi pa na yo ce qui ko semble la tout débuter la prière voilà to pambolio to pesio merci na circonstance nyo sur le bito tombola yo to tombolo na moment oyo zala alpha pe omega tika nyonso to kosala kati nsiko epesa olokum oya yo te zala mosika na biso na kombo na Yesu Masia amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup et na ko bande émission te sans toutefois na senga bino ba merci bino bananzambe obo mesana toujours pour prier pour notre chaîne EHP Media. Vraiment merci pour na ba conseil et pour na ba appel na bino na nzela singa de ba ko sala force na biso et c'est ça l'amour au Christ atikela biso aimez-vous les uns et les autres. Merci beaucoup alors on a lingi Saint-Esprit aza na biso aiba na ko sosol biso et à disposer tana yom tozolanda biso na ko belobi o aye pana ya zonga lolenge ya kité à travers cette émission ozala oza prépare na yo na kati ya témoignage maman alingi abeta oui na parcours ya bana nzambe nyonso na vie moi nzambe nyonso aza na parcours na ye aza na débit suka na nzambe mutu aibaka alors batuna kotala yo bo liboso bazalo anga bazalo ko mituna eloko nini tindaki mama dodo akoma vraiment ko saila nzambe voilà bon ngai eloko etindinga na saila nzambe ezaki na bamituna na bandai kutuna nzambe oui na botami lokola mwana nyonso na koli lokola mwana nyonso tango na ekokoma na ba 17 ans mama aboti biso misato ngai mwana liboso na baleki nanga mibale bon tango na komi na 17 ans na ekozwa zemi na zemi baki kalezalaki soko zemi baki otiko pa mobali oui baki kotika ngai pa ya mobali
tant on a comme pas mobile a le bique zemeza a été iloko wana bani komi tuna naza mwasi kitoko pourquoi mobile aboyingai pourquoi wana ndeti ndingana yamba Yesu na komi pas mobile en tout cas soko boti il faut zonge pana bino na ke mikoleleki na yeko bota tant na boti l'état mobile azuluka bonga make ni kozonga sanga pana biso papa na biso akufi papa kufi na pasi wana babi bon to sila nano ba matanga ba parents na eleka ba yokelinga ma wana na famille wana soboti mona za combien wana mwana za ba 2-3 mois. OK na bani ko vanda mwana komi na inane de temps mobile azaka na langage moko yo il faut zongi pana bino ngana lingi na ngali balate ngana lingi na kokola te ngana za na vie na ngana funga fona ke na nga poto yo lingo komisanga papa avant l'âge te ngana lingi te parce kazaki patient na pasi wana leta nazo bunda nango na se retrouver na coupe na zemi mibale kana mobali wana na bandisiko komituna est-ce que mobali wa kondi mazemi oyo na pasi wana nazo tala soki na binazo ne pana biso papa kufa mama azati nana kozwanga famille yo yebika na Kinshasa wa mtu kozwa azati soko zana ya yote oui na bandi kuluka siko kobondela nzambe yokanga mawa naza mwana na yo sunga ngai zala na ngai obala bon bato famille babita lokwa za na zemi il faut bota bonga zonga pana bango toyokani na des familles bon ça va bota bonga zonga na ke ko bota mwana nanga mibali papa Brice na boti normal après accouchement makolelembi makolelembi muni ezaka après accouchement ezaka na sommeil moko ezaka profond l'état nazo la muka na munika ki koto likolo nde nazo bouger donc awa na se nazo bouger te alors etindaki ke na benga baninganga baye médecin talinga bi mais non c'est pas possible donc terme moko ezaka na médical donc na bossa combat terme wana terme wana eza na ba tout le monde a ba squelette na place na biso ezaka mikuwa mibali kuta na kabolo sikonga ba mikuwa na nga efungwami donc balobi na vie nanga na koki kobota lisusu te donc pona bota lisusu il faut ezata ba 10 ans 15 ans alors tant na komi babani ko traiter ngai na komi ta chaise roulante na komota mona chaise roulante espoir akotambola esili ekomi fuba sukula ngai ekomi fuba mema ngai ekomi fuba latsa ngai donc ngai moko na komi lokola infirme na douleur wana nazobela ka nzambe oza wapi pona nini pasi ya boye likambo ezouta wapi na sali ninga makolo minene boye bongo na tambola te na pasi en temps na bani ko continuer ko tuna nzambe papa moko azaki lokwa muta musala na biso akoma ndoka ndazaki ko sala na ngalema tanga longe pa na biso azaki ne muta maele mai ko sala pa na biso pona passe mais tanga yiko kuna bangaja ki na kati na kota ya kiné amoni nga na couloir abi mama dodo yeso sana nini anga bite na bamoni bauti nka na chaise roulante abi problème na ngeza ke na bukani basa abi bakao yela kabasi bele na chambre ba cheki biso zaki 4 ba maman on a baza muso asali une année muso asali 3 ans donc à force ka kotambola te nga na bande ko bela ka nzambe nga na bande bisa nzambe kotika ngate ngai faut na tambola o eza vi na ngate ngai nzambe faut mi monisama papa na bibon omoni kana yo soki de pour médecin obiti départ au tamboli akomona ke un jour na vino kotambola nde après médecin ayiko ya na forcer penza na beti départ mais ça bidanga olobi dinga billet de sortie parce que ko futa facture ezaki ba kita la gynécologue azo senga facture na wala sozana kasi wana na ngalima sali combien de temps na sali 4 mois na ngalima gynécologue azo pesa facture na ye pédiatre paye chaque jour azo kota otala mwana donc mobile pasa na bambongo penda ya makasité donc azo senga facture moko penda munene alors na senga ki babimisa biso tant ba yiko bimisa biso mambalo wana ina ndako bandi ko masenga na place oyo na koki koloba tango za na kata relation moko na mokili awa il faut to garder ba relation oui makasi ezana bato ebele to sokuta na bango lelo lo bakosa la bénédiction na yo pour le moment okoko mona te pourquoi na yeba na papa Brice na te aka na église na lobi ke ezana bato musu to yeba na kana bango lelo baza balangage nzambe lobi pona biso amen na kata makambo to sokuta na ngo lelo muto yo bebisi lelo lobi akokuta na sika moko akoyeba kosunga te parce que yo bebisaki na ye yo likaka ko garder relation te yo linga toujours ko beba na bato
eza caractère moko ya malamu te parce que yango nde ko bebisela pe ko kangelo ba porte ce qui frère oh, oui je sais que nzamba bikisa kinga pote mutu wana nzamba akita asalelanga ayeka ka travers mutu ayiko suko kota na nzela mutu wana ke po atasunga ngai pote ngana tambola atie maele kat na ye pota sunga yango tozo tanga awa na verset Michée 7 Michée chapitre 7 Michée 7 verset 7 à 8 natangi. Amen. Pour moi, j'ai regardé vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Donc, Zanabiloko Mususu, na ba vie ya bato, Satan a imposé biso ba vie. Et cette situation dans le monde des ténèbres et ko imposer pour te bana ko déstabiliser vie na yo. Yango Michel Lobi bien que makamnos nazo kuta nango mais maile nange sa ke pa inanzana. Na ko yebisa yo place yo vandi de konanga na yebi problème oza nango te. Na yebi situation zo traverser te mais na onyo se kokomela yo ti elikane pa inanzana. Bien aimé muto acha ke elike pa inanzambe ayokisa makasonité. Muto acha ke elike pa inanzambe nzamba tombola kaye. Muto acha ke elike pa inanzambe nzamba parce que Michel Lobi na makambo nyonso ezokomela ngai atako na kwei miso nangeze epai na nkolo Michel soso alobi na biso ke na kata situation naza nango ata na vandi na molili kobanga na ote donc mutako iko seko na situation za nango te mutako iko seka ote na makambo zo vivre parce que ayebite ke na kata makpasi wana eza ekola nzambe ayebite na kata pasi wana eza nzela nzambe azobenga yo parce que ngai na kata makambo akushima yango nde memanga liboso nzambe na tuna nzambe pona nini be me soki na vie na yo okomi na bapona nini nzambe eza appel mobimba ya nzambe. Amen. Tangu na boti na komi na ndako makolo ebukani basalinga ba massage na yo ki malamu médecin déclaré nga ami ma sœur oyo bota lisusu na vie na yo il faut beta wana olongo déjà ngalema na zongi na ndako alobi okobota lisusu te otika na bana mibale soit nzamba ko salo grâce okoyi kobota mwana mais après 12 ans. Alors ngai pe na natali na bi problème ezate biso mama boti biso misato ngai mwana liboso baliki na ngami bala mibala problème yate na nzimi tant na ke libana vani na libala na vani inane leki bébé na nga komi na 2 ans bébé bani kokota 2 ans wana okaboni na mobali tozaka na mobali wana ndako moko. OK bébé bani kokoma na 2 ans papa Brice bani koyoka nzoto na nga kapete oui ezazimi na mesana kolongola zimite na yebi ndenge basala keloko tenga ezaki ka soke koti donc il faut botama tango na komi na zebi na yebisi mobala tomboki ezani ni ngoko botelanga bana boye nazana posa bana te wana na bosa ni nazo bosa te douleur nanga parce que ndenge na botaki na pasi wana est-ce que pasi ya mwana misato ikozala kaka bongo nde nzambe ya iko sala nga grâce na bani ko kende hôpital na changer ce hôpital na bilo wana hotelimi otamboli na tambola normal makamni c'est comme normal nzamba saki nga grâce na komi ko tambola mais na ploko na komi ko banga siko ke esiko ba komi ko yipisa nga ke na ko bota après 12 ans siko ko na bota 3e mois na 2e année est-ce que ko sala nga nini voilà siko na koti na ba prière na bani ko luka nzambe na bani ko bondela nzambo za wapi salanga bolam na komo ki l'hôpital na changer na ngalema na hôpital à Bondekula refunga misika na kona ezaki na ba serve bande ko consulter bato nazo ki na nga normal na bope ko betela bango lisolo ki na botaka mona mibale abukaka nga bassin nazo ki na nga kabungo so bato linga douleur plus que j'ai maison grandir plus que bassin izo salanga douleur izo ya makasi plus que j'ai maison grandir plus que douleur na bava na bassin alors tellement na bande ko la douleur na boy ko bomba côté wana mais na lobi na bango teke na buka na ka bassin dernier jour na ngani titika lokola na 1 mois ya couchement donc 8e mois ba médecin batanda na fiche na ngai ba moni ke na bande ko la mingi ezalaki bassin e bande ko sala nga passe na moni jour ba pesi nga rendez-vous ba binanga madame il faut que ta radio na ko kota radio batali vraiment donc
ba bikuwa na biso ezana en chaos et sali batachement donc eza impossible pour na bota parce que tout bota par la voix basse avec beaucoup de force alors ce qui ngana ko bota lolenge wana et ko panzanga mikuwa donc na kotika la infirme toute ma vie mais bango pe ba yebite ke na sina lela douleur na ngalema ba yebi na bango le côté ezaki likamnanga moko na motema alors tangu na bandi ko lobana bango balobi nanga bongo na yoki passe na bandi kolela nde sika wana na baki na lina mona nzamba lola oui nde sika wana na bela ki misu nanga pa ina nzambe o Michel lobi ke pour moi j'ai regardé vers l'Éternel parce que na yebi ke nzambo nazo sambela na tangi na Bible na mona ina bat na nipe na moyi na bomo inanga bien aimé na kata vie na yo Matthieu azana verset na ye Jacques azapena yaye Luc pasana oyaye maintenant sima apocalypse bakobeta pe lisola vina yo par rapport ya makambo yo kutana nguko édifier peuple de Dieu nzamba zo lection na kata bekol wana pambate nzamba zo lection na kata pasi wana pambate pasi wana ezo yande po etombo la grandeur ensemble pasi wana ezake po bato bazaba incrédule bayebaki na kata situation bazana ngo bakoikoleka na ensemble bien natali na bandi ko bon na yeko kota prière nzamba ebisinga ko bangelo côté nde parlant nzamba bandi ko lobela ngai alobi nanga ko bangelo te mwana nanga na ko sela ko kam na longwe na bondeko na koti prière ya 1 mois na kinda consultation te na kinda ka esika moko te nazaka kananda ko nazo baluka na zemi na ngai nazo ekisa nzambe ti yo ko répondre ngai ndenga na ki hôpital ce qui yo répondre ngai tenga na ko ke hôpital te wana zemi zana tozo ke 9 mois tala zemi munene bien aimé nga na mona miracle en Zambie après to comme 9 mois là 9 mois leki douleur exaltée le kola nga na bi problème nanga parce que l'hôpital a bonde ko bazo zelanga na césarienne faut ba babi nanga pour bota malam il faut to salo césarienne to protéger bébé to protéger peyo le kola nga na linga césarienne te nga na kimi hôpital nga na ebsinza me nga na bota par la voix basse parce que bible le singa te mo sa bota na césarienne bible le binanga mo faut bota par la voix basse wana eza institution où te pa ina yo na koti prière na koksi 9 mois na koksi 10 mois na koksi 11 mois zema mois na ngamisa de sala 11 mois et demi na sala ka prière na epsa kinzambe mokolonga na ke hôpital eza mokolo oyo nga na obota mwana o pe na obote par la voix basse na moment nyonso nga na vanda ki na kanga maboko te papa Brice na banda ki koluka nzambe na moment nyonso bien mais okosa na situation moko bato bazo mono vandi kimia mais na motema na yo ozotombola nzambe bible tel sibiso na lisolo ya Anne awa tanga zoluka Samuel akoti na kata temple prophète Elia lebisa lebi mais ma sœur boni munoko na ozo lobalo kwa mtamili masang mais ayeba kite douleur a motema na ye bato bako mono vandi kimia bayibi pasa motema temenga na ko biso ke talela nzambe nzambo yo zo sambela akokisa osonité na tangi na Bible banda Genèse na Apocalypse na moni mutu ta luka nzambe nzamba tikai mais yo pe nzamba kotika yo te ngai pe nzamba tika kingai te na kata situation wana na bota na bani ko tanto comme 11 mois et demi mon na lali na yokinzamba zisanga ma sœur donc na kata église pasteur nanga telemi azola kisanga sœur dodo le bolé kelanga l'hôpital na surtout qui vision na comprendre que ça langage nzambe alors pasteur nanga pe azala ki na moi polyclinique na ye ya mukie oyo ye abandaki ko traiter parce que azaki pe gynécologue mazaki na hôpital na ya mukie nga na lobi ngai na kokende sunga bonde côté nga na kokende na polyclinique pasteur nangai de sikana lokola nzamba bengi nga do seke ngai na obotela kaka kuna bien aimé hôpital munene ndete et maka miracle hôpital munene tende et maka solution bien aimé et sika nzamba zali même na ndako mukie preuve année bible tel sibiso que notre Jésus abotama na ndako ba meme donc pona kolobaki esika nzamba zo linga salelo il faut ezala estraté esika msozo mona ngwe ezana nzela te nzambe na yo azawana isifika ka ozana kate écoute o comprendre que nzambe na ngaza kate siko soki na telemi nzamba ko salela nga na ekei na hôpital wana basalinga consultation makamisi zaki malam nzamba iko sala nga grâce na boti par la voix basse na boti na 11 mois et demi moi na nga botami na 4 kg 850 na kwa ko panzana ta bassin mais na panzani bassin te ezaki vraiment elonga moko munene pa ngai na kata ministère nangai alors nakobaki donc ezalaki nzela ya kushima oyo monde ténèbre pe ebane kolinga esimbisanga touche mais nzambe pa bane ko protéger nga pona ko matsa foi kati nangai ezaki appel mobima nzambe amemaki ngai tangu na boti mwana wana na komi kaka na mobile nanga wana na komi na bébé nanga komi na ba inane na miyoki sumabe oh nini
naza na zemi ko zemi lisusu zemi ya 4e mwana na ngai na bandi kotuna nza mama na ngai mobali wa kobomba mobala yeko apprendre na bandi kobomba zemi pona otala na okende wapi papa kufa atika biso na ba bien bande ko papa babotola bandako biso za na place kokende te et place na place mobali ezaki lokwa ma place ndako moko nazo vanda ki nazo ta place akolia mais nazo zo bazemi hernios mobali alingine likamba zemi te mais nga nazo continuer ka kobota na eko ebisa yo eza eloko musumo kileko iko boy mais soki eza na kata volonté nzambe ko se forcer te amen nzamba yebi isika zo memayo lelo bana nanga na bosi bana 5 na kata bana nanga nzamba ifisanga bilomoni bano baza ba levite. Tous mes enfants sont des serviteurs. Dans un basako na kata bana nanga, dans un évangéliste kat na bango, dans un pasteur kat na bango, dans un âge amike me bazo sale dans Nzambe. Tant na boti na komi na zema mwa nanga mine na bandi malade. Pasteur nanga na atakinde akome lokwa médecin ngai, abisinga lo bidodo yo foya ko sala internet, peut-être wana zemeza 4 mois. Na komi ku bella do malade moko ezoyi bana kakate. Mukolo mususu na lali ndesika na koyeba ke naza grâce à vision à prophétie na lala mukolo mususu na butu tellement malade esila te na lota batu donc batu wana na ebite tandi wana na koyeba te na ko expliquer ndeni doneti banda awati ata ba victoire siko etandi awati victoire eza banda kuté siko batu ozoka batu na moni libanga awa ngana mati libanga mususu awa Yesu amati azo ebisanga makambo na mato siko nazo ebisa moko na tongo nazo sutuka boy naza na 3 messages message ya pasteur nanga message ya ngai moko mutu nazaki internet hôpital message ya voisine tolala kinaye parce que pas na poma kobota na la mutu na tongo na expliquer binanga mama nzamba bingo fo salela ye tant na komi na 6 mois na zeka na hôpital 7 mois na bitena kende ko sala lettre parce que depuis na bandaki grossesse nanga na bandaki kobela na tikala ki ko sala lettre te bine mena bima na komi na nzela boy na poste des eaux et pasuki basi ba yebi ce qui poste des eaux et pasuki donc ils a arrivé à moi mais ngai poste des eaux et pasuki nga na zando munene na kene ko lukela bana mwela mwana elamba oba oyambela ye na telle distance ya de bonhomme na zando munene za mulai donc mwana azo risquer abimangai na bonde nzambe na binzambe ko kisanga sonité tabasaki na grâce na suis transport na commune hôpital na koti tant on a koti mais ça talinga désobéissance na ko mona ke carré entrée ya lopangu place hôpital les aki loko la garde fou nanga les aki ko protéger nga par rapport ya ba prière ba bande ko sela ndo libanda na ba bitumba na zana kinango ezosenga kiso na bimi ba attaquer nga mbala moko ba minganga ba ye ba ki ba bongisi stade akushima ba bien en tout cas kala témoin na zoya. C'est ma toute première fois on a témoigné kalikambo bakamwaka bébé nanga avandi samai pendant 1 mois. 1 mois sans maï abimi. Déjà, akoya lelo akoya lobi akoto compter penza 4 semaines. Abimité. Or que ça na bana mususu qui poste des yeux et pasuki. Eloko vivre dans moi na fa kufa. Nzamba batela ki mwana nanga mwasi na yeko botaye na 7 mois et demi na 2 kg 150. Alors miracle na mona ki l'hôpital wana ils ont peut-être moka mukie kuvezezate mais c'est dans le cas zaki maele a zui c'est dans zaki maele a zui mwinda ampoule à 100 watts a lingango lamba a kotisiango na berceau place beba lalaki donc échauffa comme moi na po coller des eaux remplacer le cola couveuse les apena batu musu basala pe bomba na bakufa mais moi na nga kufa kate mais tia ebisinga lobi mama uzana grâce moko nzamba lingio bien mais na batu mususu ata monde tenebe telemelio kubanga na oti parce que nzamba sa pona yo parce wana ozomona eza passage obligé il faut monango pourtant ko témoigner ko édifier peuple de Dieu batu bandima kanzamba te bakondima kinzamba zali bien mais tant ngana boti mwana wana na ebinza besoin lokum na bandi susu ba ko récupérer parce que na bela ki makasi vraiment na zaki penepe na kufa nzamba ba kabiksinga na bandi ko mela bakisi na eko bota mwana na ngai azana nzela basité donc aza mwasi kaka ndi nzamba kila biso mais azana nzela te na eko découvrir après 2 ans
que moi na ngasa na ndela basti ndena eko zonga suna bébé wana na hôpital basali opération. Donc na li kolobaki mutunyo surtout oyo azalaka na ba situation ya makasi kobanga te parce que Michel Obina biso boy muta se côté na situation azanango muta se ka ote pozangi mobile muta se ka ote pozangi mbongo muta se ka ote po libale kufi muta se ka ote pozo botati bien mais ça passage obligé nzamba yebi pourquoi azo permettre bitumba oyo parce que ceux qui na bani komitala pona nini kaka ngai de faut vanda kana bo moyino bani kotuna pona nini kaka ngai basonya boy kaka ngai besheka boy kaka ngai bien aimé na ko encourager yo parce que ce ko tangi Michel Obi ennemi nanga ko sekanga na attitude na ate ennemi nanga ko sekanga te na paso na zomona tamsu batobele bakoma ko seka sujet na yo mais na ko yebiso ke lukanza attitude nini ozo zela obima na kata situation oyo attitude nini ozo zela obima na kata humiliation mais na ko yebiso na après-midi lelo attitude ya malamu ezaka kala prière. Amen. Attitude à malam, ezaka ka sanctification. Attitude à malam, ezaka kozala bomoko na Nzambe. Bien aimé mutu so kotuninga, mama dodo kozana bomoko na Nzambe zande. Bien aimé, kozana bomoko na Nzambe na tia ka l'église na bio otelemi na balance, oza pepele. Au télémi na balance, tu te reproches de rien. Aux ans eloko mutu na loboko te. Aux ans okota ka vie batute. Aux ans la ka kindumba te. Okota oyiba ka eloko mutu te. Aux ans na batute o balela kana kombo na yo. Soki na vie na yo batu balela makamba mama dodo salangai. Makamba leli sanga bien aimé ezokangela obanzela. Bingaka na vie na yo batu baloba kamala mpona yo. Nzamba pambolo. Tango batu balobi nzamba pambolo. Nzamba mona bien aimé nzamba komona yo. Mais soki batu baza kolela yo zokisa batu yo bebisa ba relation na batu okanga ba porte na yo beneme eko bebisela yo lobi na yo na tia kamate ya moko na église na lobi ba péché non réparé beneme okozala na mutu mususu toyeba ni na papa Brice to beba ninga na to bongisi te tokokuta lems na Luanda toko yambana papa Brice boni ndenge nini ça va mais après quelques minutes mabe wane kozonga ozo kisanga tamusu na minute wana ngani faina fungolelo porte tamusu na minute wana ngani faina peso accès pour leka bien que na yamba ki bien tant minute koleka na kozongela caractère na ngakala. En tout cas tout tikola na témoignage à maman Dodo édifié biso makasi vraiment maman nzamba za na yo on doit ko fallait parce que nzamba protéger makasi et na connait cette chose que il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Il va que yom to le nzamba za na pas mi monde sama na vie na yo et puis biso ba tout on ça ko boma toujours ba relation puis ba que nzamba ça toujours à travers monde bana Israël a peu ko souffrir na ta péché pendant 400 ans. Nzamba kita délivrer leur nom à travers Moïse des valeurs dans des chroniques 20-20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, mais à ses serviteurs vous réussirez. Nzambe kwa sala sala toujours à travers moi. Nzamba pa mola bitonyo so toza ki baku ya kuwe bakulanda mama Dodo na témoignage na ya buku. Mama to comme na suka, mon numéro na téléphone et pour que ngaba ndeko bazota la numéro na ngeza plus 240 43 89 55 48 56 plus 243 89 55 48 106. Ok, merci beaucoup. Alors, quant à moi, je dis merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis partout dans le monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à Bino Nyoso, au Boulana Kibisona Boke, Bitomati Kanzama Salama Nene, Nakataba Bina Bino. Un grand merci à Maman GH, à Papa Ozeamani, et un grand merci à depuis la France, la servante de Dieu, Noéline Mpoka. Nzamba pambola au place aux alliés et pourquoi pas l'équipe Mbaya et HP Media na pesi nombote basala nzambe nyonso la servante de Dieu nyonso nzamba pambola biso place aux alliés et na bosanité le pasteur Henri Mbié na pesi papa Pachi Bomolo pasteur Israël Lange basala nzambe nyonso bana nzambe nyonso tozaki bakwa na biso. Là on se retrouve au prochain numéro. Ciao, bye bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.